aye kondima justice ou bien aye na ye kozonga na poste na aye UDPS viva yango tolobaka lumba lumba ebimaka solo pamba okendaki olakaki te mais oza mokonzi monene ya RDC oza autorité mais obimi okei olaki te sikoyo okendaki okimaki okendaki kosala nini okendaki ba voyage privé toyebi te azongi lisusu awa tokoyeba nini ekoleka information mosusu awa toloba ndeko na biso naosukisa wana baprésident bakoba biso etikali UDPS viva ndeko na biso toni mwaba na minute oyo azali na Kasai oriental akotambola Kasai mibale je crois kana embujimai UDPS viva namoni mpona mwana 12 ans na suki nde awa oyo bazolanda nga libanda ya bapeyi nabwaki libanga te mama Kati Ndumbi na Canada nabwaki libanga te na pesi nde mama Kati Ndumbi na Canada oui président oyo akomata premier président Lazare Wapie na yeba premier président na mati olo saba nalina matsa mwana kan Luka Bitakwira bobetela maboko mwana kan Luka utaka musika mama Kati Ndumbi mama na Rachel na Canada bambote bele merci beaucoup comme betela biso moko maboko UDPS vivant Batibe bomba Mokwa c'est le mawe na yebisaka bato papa betela na chef de l'état maboko makasi pe na diplomatie na ye awa terrain continue lobi tang na yebisa bato akaluka na lobi ngobila bileki biko masolone bande mercredi na IGF lelo baza na ye oyeba na suka nango suka ndenge ni terrain kaba na yebisa bino ndenge chef de l'état yebisa bamindele élection en 2023 numéro 1 ya Union européenne na Congo wo tango akeba vérification nyonso asuki nde pa ministre ya finance place à l'hélice ya Gumbi Makolo alors mongo kutu yango élection ezali en désordre asimbi muto alobi mais biso awa tobimisa candidat na biso na 2023 to finesse mbongo candidat na biso na poche mais awa Fati Beto a déboulonné biso nyonso na monde na qualité nini donc bazolela basutuka boye président Mbosso lobi na 10e mois kaka oma dokita président Seni tobimisa en désordre après si basango 3 jours donc bazopesa bango 3 jours ambassadeur étant signalé ils sont biloko tomona ngomoto makasi akepa basango ba église à Michoni ayebisi bango bino boza ba représentant ya population bote ya bango dilelo pona consensus ozo muto aseni abima obimisete na qualité ni c'est que boza batamite mamabe asololi na bango ayebisi bango oyo egeyela bino etalibi bino donc yango yo kimbela bango pe balobi samedi boza na réunion rapide poto luka consensus na lobi awa bileki bino bikoki awa siko chef de l'état na monde asali succès à makasi amoni na Congo mutu moko akokani aza te mpo na politique betela maboko mukelisu effort azosala lelo conseil des ministres ya kafu ezali makasi ba ministre ba comprendre oya lelo ba ko débattre mongo ya élection ndenge nini ekesalama mongo ya recensement ndenge nini ekebima donc awa siko on fait ça tous les plans on Fatibe Beton wana siko ba olobate président Mbosso aussi déjà biloko na yo mais carte eza soki ba yokanite ezaka 3 cartes na yebisa bino soit ba ko boka kadima soit dans le ministère intérieur ou soit à la vie misabato mutema nanga tikala wana ça élection en désordre président azana calendrier ne plein o mata okita
yende muto a dirigé biso. La retourne à une question, est-ce que muto a que le président de la République sera bimi à retravailler dans moua? Muto a yaza. Mais les lois travaillent dans moua. N'est ni pas militaire, présence, on va télé chef de l'État tina lelo. À ta coup d'État ou est salami. Zaka va sodana, va tu vas kimishango. Si si koyo, au coup d'État souka. Mutu au responsable ya Zandu au bebenga nani libanye wana Hassan. Est-ce que vous évitez na Hassan ba memie na potombamba? Et ça un coup d'état au banyosa chef de l'état ya souka. Ne yango moni ba boaki ontina ba réseaux sociaux. IDP c'est vivant. Fatime bomba bomba bomba. Mukwa c'est le maoué. Olie Foufou Obambi Moutoleli Fatime. Ah, ou pas na bilo Corolia, comptez 3 semaines. Papa Naza, on katanga kaso naza d'information. On tout a na pas cette information. Bilo ko ezebe. Bilo ko ezebe. Na pas cette d'information. Na okene boete. Chef de l'État sont assis au conseil des ministres. Donc na Dubaï. Bon. Mais si qu'on a Dubaï wana lobby eza réunion moko ya makasi ya ba décider ya monde oyo apesa basenga ki acha kandidati abima président na bango va décider aboya ka lobby charge ja ebele otikanga ka place wana lobby soka ke kuna kozonga boye na sima ngo ba nomination mais nazo succès na eloko ya parlement na sepeli ndenge babengi ministre Kibasa. Et Seigneur va député va comprendre Moussala n'a pas de peuple congolais. Moussala va ministre va député au Bengande va ministre pour contrôler gestion. À ça il a en côté. Pas sous kaka place wanate. L'invité va ngonyoso va continuer na va ministre oh on a nini baza 56 mais 10 ministres kaka va travailler. Yangwana eza esemobele au chef de l'État a osapé réforme un gouvernement na souka ba nomination nyoso ba ko boîte ça obimisa gouvernement mususu mais na lobby boye ba député boye ba rôle na bango boye bisi bango baza ba ventre makasi na union sacrée bazo soutenir chef de l'État te ba ministre o ba ye ba pe musala na bango ba travailler pour l'intérêt ya peuple baza la couleur parti politique dans un sous qui se n'a pas député et pitié tant aux autres votés aux autres passé 5 ans à quel parlement pour un terrain aux autres salles pour la loi intérêt la loi peuple corps congolais après wana les 15 voyez bango tant parce que n'a rentré parlementaire et puis tant musala neni va quitter na base azui matière na base yangwande ba que pesa na pas na parlement. Mais tout le monde aussi n'a rentré parlementaire. On fait ce qu'il y a un rapport 150 députés, mais 350 députés. Wapi, Bazoli Mbongo ya Pamba. Mais ça, je sais belé, mais ma président va zébélé, un hôtel Sabino, on va voir ça, numéro de téléphone, plus 243, 85, 44, 97, 72, 7 nations, plus 243. 85, 44, 97, 72, 700. Bomba, Mabé. Moukwa, c'est le maoué. Élection 2023. À vous. Élise, 7 minutes, moi, Denise, elle les appuie. D'ailleurs, on va sentir, sans formel. IDP, c'est vivant. IDP, c'est vivant. Merci, combattantes et combattants. Voilà, repumbena mouké sur le plan international. Le Lengenini, Félix Antoine Tshisekedi, Azali comme convaincre Mboka Gobimba. Non seulement République démocratique du Congo. Laissez-moi vous expliquer par rapport à contrat au Gobona qui va signer entre l'Angola et la République démocratique du Congo pour la matali exploitation du pétrole. Laissez-moi vous expliquer
le grand diplomate Félix Antoine Tshisekedi, un grand diplomate. Pour la corruption, laissez-moi vous expliquer. La base dit Bassier Bazalian. En 1987, en 1987, le père maréchal Mobutu, un président en exercice de la République Azaï, à Kenapa Angola, pour la négociation du pétrole qui est exploité d'une façon illégale. Joao Lorenz dans l'époque présent va corrompre. Edouard dans l'époque va corrompre. En 2007, Joseph Kabila, président en exercice de la République démocratique du Congo, va corrompre. Atindaka, ancien ministre des Affaires étrangères, la Combo Raimo Chibanda, gouvernement Yabangolais va corrompre. Premier président en 1997, le fait où est obéi Laurent Désiré Kabila, dans laquelle négociation d'exploitation illégale il y a pétrole entre la RDC, la République démocratique, l'Angola, quand vous accueillez Baboya Kako corrompre, il y a Télémena Bangalobi, Biloko ya Congolais, ça pour la Bako. Le deuxième président où il a reçu d'exploitation illégale, comme on a fatigué, c'est la raison pour laquelle Fatia Betty s'est à l'objet. On a même matali 100% de corruption. On va vous corrompre pas tout ça. Ngai na boya. Yango moni contre Sigamé. Tant que tu as lu le Kolobawa, bango basu 50 biso beto 10. Bon mo wana ko kota na trésor public en mboka na bi. Beta maboko makasi pour la diplomatie. Yami Balé toujours sur le plan international. Il y a eu un contrat signé entre la République démocratique du Congo et Zambie pour la Maïmatali lutte contre la corruption, pour la Maïmatali importation et exportation. Combattants et combattants, ceux qui battent Bangindi, et ça va tout passer l'importation et l'exportation. Et ça va être combattant. Batouana Bangindi Makasi. Dans le temps où tu as dit que deux pays vont signer contrat pour la lutte contre la fraude, pour la Maïmatali importation et exportation. Il y a un chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, a bâti c'était Mamoundio, c'était l'IDGI. De Gérald, ma source, sinon son bon Yaka, et c'est un battu sur Balo. Atia Batosika, pour tout le monde, le Lengeni Moussela Kosale. Combattant des combattants, le représentant émérite, la combo de Mike Amé, à Outiko Solola, la six confessions religieuses, pour l'intérêt du peuple. Les six confessions religieuses, Babeti Sete Balobi était pour la bango, par région la bango Félix Antoine qui c'est. Balobi Boye, en 2023, pour la négociation. Et puis Mike Amer a lobby distraction, et salut, des Batouana, oh bien c'est l'église catholique, à Koki Kozo six confessions religieuses en otage, Adam Kolomoko. Ah, tu vas aller majorité, il ne va aller minorité. Est-ce que Bakoki s'est incliné devant votre Bibalé? La Maïka Amer a lobby était les États-Unis d'Amérique soutiennent à 100% les élections en 2020. Et la Maïka Amer m'a beaucoup makasi. Combattants et combattants, tant que tu as dit que le patron, il y a EPST na combat Tony Moba, à ça déjà la Mbouchimaï, pour lancer officiellement rentrée scolaire. Combattants et combattants, quand on a dit que c'était prévu, Maïmatali et publication etc. Et puis Malobi. Le ministre Malobi, on a tout à l'intérieur. Il tient ça n'est sous. Combattants et combattants, le grand diplomate Félix Antoine Tshisekedi, à ça déjà la mort à la bisso, à ça dit qu'on a pour l'intérêt, conseil ministre. Et donc on a fait un chef de l'État. À lobby était pour la matin l'État généraux, la secteur de l'agriculture, il faut qu'on a signé au fond. Comme on a mon ami. Et Seigneur lui, pour sentir ministre de l'agriculture, à ça la Moussa. Parce que les banques ont aussi balancé par le premier ministre pour financer le secteur agricole. Puis on a son habitant. Minga Kolobezalité, pour soutenir Félix Antoine Tshisekedi. Moutouna soya na bondoki parce que là il a tebele bali koloba o ba putschiste ba marabout
Boka na biso baputiste bazali. Boka o le 23 juin. Mokonzi atika mwana maboko ya nzambe. Mutu nyonso akoya ndenge abondoka komona faci beto. Kosoutenir mutu kontata mokonzi ya ekolo. Nzambe alona kobatela bi. Mingi akolobela ezali te tomona lilobi. La gazelle de l'UDPS, Moloko. 6 minutes, Bassantou. UDPS, viva! Viva! Parti au pouvoir, viva! Viva! Ana Fati, viva! Fatime! Fatime! Kabila Kaya, Failouza, Moussitoubou. Beti Maboko Makas, on a président de la République. Lelo, toko solo la moi, li solo moko ya moke. Omoni ndeko président Oyo Sarkozy, bauti ko kangaye lisusu. Apesi ye mandat ya 5 ans. UDPS viva. Et ba sengi amende ya 3 500 000 €. UDPS viva. Kokota maintenant na politique na biso ya Congo. Tangu na bandaki komata awa koyebisa bino ke ezali na richesse moko oyo ba gouverneur ya ville batikelaka biso ezali bankusu na poubelle bakongole babanda kondima te boye to boye te lelo bamoni ndeko sili alengeta oyo basimbi yi chef bainterpele monsieur Chantini Ngobila basala yo ditande yango biso tosengi tant que peuple congolais Ngobila a géré Kinshasa mabe. Il ne peut vivre. Qui vivra? Fatima. Toyaka kotika batute mon frère. Batuwana basali na session ya Kabila. Bamela makila ya Kingakati. Bakosale loko moko malungata na RDC. Ce sont des malfaiteurs. Boye to boye. Sikoyo batu ya boto betela bango maboko. Na lobaki na bino. Tous ces gens on va mettre la Ngobila maboko na sima, ce sont des malfaiteurs. Parce que lui-même Ngobila, oui Mouna. Il n'a pas sa viva. Oh tout l'angou, vous la tenez même à Sali. Le là, monsieur le Chantini Azotoka. Yango kota na ba réalité. Parce qu'il t'assure le terrain. Muto gotombola musapata wa yebisa biso pendant Ngobila koti na gouvernorat eloko nini asaleli bako capitale au moment que so pola bambula yango ya bandi Ngobila timol mabulu pa ouais to boete batibe yango moni chef alobaki boye même yo lobaka que je suis un ami du chef de l'état bir ami ya chef de l'état auto sala na ya campagne bino nyonso bozaki ba témoin tango ayibi musolo ya mboka vitali kame lelo azali wa yango toyebisaki bato yo tango solo ba que je suis un ami du chef de l'état c'est que yo lingo bometa de toi ba congolais yango moni Chantini Ngobila lelo eyindeli ye et puis tenge Ngobila yindeli ye voyeba que camarade na yepe ngode boy ba ko kanga yande il dépasse viva qui vivra Fatima Kabila Kaya Failouza Moussitoubou Oboyolo Isalume Ampangi na betu Mutabangi Sabino te awa toyaka ko presse information ezala zali mwana ya UDPS ayibi musolo ya l'état ko dénoncer de biso UDPS to soka pouvoir pona ko bomba ba antivaleur ouais to boete biso moko ba collecteur de droit esengali to lakisa batunda kisa bas ese tolobi mabe tofingi mutu totakina mutu bomba 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 Fatima Kabila Kaya Ampangi na betu bifi nyonso betakanga bwande na lobi boye miyibi nyonso tokokanga bangwande yango na yebisi bino kokende ya Chantini na chef Masolobo Bamba 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 Mukwa Selema we quand je vois ndeko na biso ya ministre ya tute akozanga rigima babengisaki en ensemble ya koyebisa ba congolais que rame wana ezali boye mutu atokende
abandi kopesa argument ya loku alobi mbongo wana sali pour la gratuité yanse muyibi mona. Mais moi je le regrette beaucoup quand je vois Kibasa Madiba son père parmi les 13 parlementaires, son père Kibasa Madiba na kati. Mais biloko ya bo c'est pitoyable. Il ne passe viva. Est-ce que bato bato robeta la bango maboko? Ba salir na nous réputation et tiens qui se gani wa. Fatima, comment tu es un fils de la maison? On protégeait l'état de droit, on respectait la loi. Papa, bato bela basozo musala na bafantire. Ngana ndonga to fandiao. Papa, bacha ministre, est-ce qu'on négligé? Nobela nga oko négligé. Papa nga betwe. Yango mona ki vient mboso il a compris rapidement. Ayebisi ye maître Kibasa Madiba akeko senga mbala moko kara ba pesa ye 48 ba korda ki ye 48 heures kokinde lelo mais a sengi soki besiki soki ni ba rapportango lundi akokende ko se présenter boto bote siko na zo tuna base na peuple congolais soki y arrive que ma solo et mon ami réel qui a détourné mon solo ya l'état pour na bino basala yani Fatima, ce n'est pas nous, c'est le peuple congolais. Nous solo il y a gratuité. Bino nyo so boso courant. Bato baso financer mon solo il y a gratuité boyebi bango. Le lot politique il y a Félix. Mutoko sa muninga sali. Même ngai na yo. Atanga bolonde na rangaka na c'est espérité. Koloba petega na yo rangero leki bato batelemeli biso. Il n'a pas sa vivre. J'ai déjà ici, ce sont des licenciés gratuits. Bafangia ou basaka ba yelo koleka bambolo ko boete boete. Yango mona ki batu mususu babanda ko penser que IDPS ndenga vandi na sanjete ezali distraction babiko sakande. Ala lelo un parlementaire. Mwana ya mukongo njoko be 50. O ba bengi na kombo ya Fatibe. Ya Fatibe. Azalaki moko ya ba parlementaire debout. Azo yungo la bangwade. Abeta maboko pour la Fatibe. Mukwa Salama we Kifika Fatibe Abila kaya Apang na betwe Musonga benu mutu ya kusabenu na lobaka na zalia wopona koboma tribalisme parce qu'il y a des gens qui pensaient IDPS zalia baluba lokuta mune yani kengai muyaka ya mukuse je suis de l'UDPS ça en 2023, Kitabo Matafati prêt. Kanangabu ya Fati sosa bwala na. Kufanda la Kasai, kufanda la bandu bibetu na be. Mutuyabu ya Fati ya sosa bwala na ya. Bapang na betu betu na betu bampa. Mulu babala muyaka. Muyaka baga pe mulu. Depere. Fatima. Kififa. Isarume. Il y a un terrain politique. Félix Ayeb, c'est que je dois te boulonner un système. On va lobby, système, on va clé de 12 ou clé de 11. Or, Fatia Beta qui bord politique. On ne peut pas déboulonner un système, mais on va déboulonner l'élément où est un système. Vous voyez, l'élément où est un Kabila n'a pas créé on ne peut pas nous intimider. Mais aujourd'hui, tu es intimidé. Sadare, Emmanuel, Fatima, Kififra, le long place Minagongo et Salama. Baoutuko Kangaba ADF. Un militaire au Kanga ADF. À Salaki 300 quelques ADF. FRDC à Kangima Wande. Tu connais Goyebi Sabiso. Yo, Goyebi Sabiso. Fatia Longo na pouvoir pendant 5 ans. Au Tunangu. Kula Tunime. Mouyiru Mouna. Sokyo so Lingito Chayo Misapi. Le 9 na Sainte-Thérèse. Sokobakisa Misapi Ande. Parce que le 9, Sokobeta match. Match Sokobeta ma. Équipe ya 10e miri. Ne équipe ya Misapi. Obeta Misapi aliboso na Misapi ya miba. Simoko yebi sabiso. Saki ya mama efu bazaibe bunge kenda wo. Tangu
musili elengeta kosala mpe musito odite yo mpo oyibakisaki ya mama mama efrazamuko oyebi moto ayiba ngo musapi na likolo ya osana mituka mibale nani atiaki yo musa yango yoki ndeko na biso muzito alobi oyo nyonso Martin Fayulu azosala eza distraction mune UDPS viva Fatibe état de droit masolo eza kitoko pour soutenir président Félix ampangi na betu belutika tribalisme betu betuke bana ya bwala muke pesa benu conseil sambu bandoka ibokuisa sambu osepare betu kufanda muluba muyaka mukongo mundibu munyanga mungala muswahili betu na betu bana ya bwala kango moni ba congolais nyonso tosangana ki bloc tolobi cette année de pere siko batiali biso Fatibe kabila kaya isalume kififa ngaina binolo Bienvenue de l'UDPS 7 minutes Basanti Badjokola Milangi Bamba Mukwa Salamowe UDPS viva UDPS viva Fatibe kabila kaya badidize muzitu bru ambongosi osangisi bango tosali Fatibe oboye Fati omelija olandi no madilusi okosala basisemebe me tokozala na pouvoir eti mokoleso akozo betela mokonzi ya mboka maboko Fatibe mokonzi ya mboka atikaki mboka azongi na mabele ya bakoko na lobi mwana mboka lobi na kozonga ata buto eza mboka na nga me yo ovwandi no lobi te tokosala coup d'état banda atikeli bino kitaki bokonzi otikala na Kinshasa okosala coup d'état soki bameki kosala yango 11h 1 minute bakutani na biso na nzela na ba korekipere tozongisa ili Fatibe po Félix toyebi ndako na ba toyebaki papa na ba toyebi mama na ba yaya bamisusu toyebi babandoko na bango politike ekomitile na Félix Antoine Tshisekedi Tshilo yango tozobeta masolo ya politike ande mokonzi ya mboka toza na ye nazobenga ye père fondateur de la démocratie et de la bonne état financière na kati ya République démocratique du Congo na minito oyo mboka Congo ezongi bisika bamboka ezalaka surtout sous impulsion ya Félix Tshisekedi Tshilombo yango ndo omoni azali de considération en considération libanda yambo yango ndo omoni ba États-Unis da balobi tokozala na Félix Tshisekedi peuple congolais a retrouvé bonheur na ni qu'est-ce qui a convoqué les Américains, qu'est-ce qui a convaincu les Américains plutôt? C'est la bonne gouvernance na uti koloba yango. Chers combattants et combattantes, congolais congolaises, yeba ete depuis Congo accédant na pouvoir, totikala kozwa mokonzi ya mayele lokola Fatibe tote. Banda bakasavubu, oye kokota bakabila, okota ba Mobutu Sese Seko, toye kosugisa na o tozalaki na ye awa, beza mobimba azotia tentire na mandefu na c'est que biso tolanda batentira bandai kotia bena minito tozana moto aza exemplaire na monde mobi Félix Antoine Tshisekedi Tshilo lobi tango azokita na kokita nyonso na moni sourire moko ya mokonzi ya mboka ya esengwebe pona nini Fatibe lobi asekaki c'est quand il a trouvé que pour les impôts oyo bafuti na mboka na biso tosali recette moko ya likolo tobetela mokonzi ya mboka maboko sous impôt kaka o babandi kofuta na bamboka na biso po banda kabila tozaka na ye 18 ans compagnie ata moko te ezaka kofuta impôt ya l'État kabila signa des contrats chinois brada mboka na biso UDPS viva kabila était un prédateur kabila teka Congo na maboko ya ba chinois nde oyoki mokonzi ya mboka alobi je vais faire l'évaluation ya ba contrat signé par kabila gana. Et quand il va procéder à évaluer le contrat wana pour ba biso banda koloba ete non Félix Ambala moko annulé yango mutu amaye la zalaka bongo te ezandenge tango tokota na pouvoir babenga Félix amasi ya kabila gana zokande Fatia zaki maelebe aloba ete kabila za partenaire na biso les razolo babongo na Congo Brazza zonga Kinshasa na buto akamata stilo asigna ba accord asigna ba ordonnance plutôt batanga ngo de 14h ti 22h ande mais kuna bengi partenaire na bi soka ile to saila ka ile korbele kabila zaki na pouvoir na ina maboko
même Kabila quand il est quitté le pouvoir eza na bayeba banda kondimate ndenge Shadari na banemi mwi ba Emmanuel Amazansha ba Shadari bakosa batebe bazaka koloba ete Félix a signé accord moko privé na Kabila Kanambe na Kingakachi mais biso to senga si ya quelqu'un qui détient même ata ligne moko ya accord babimisela biso yango babimisa te. Récemment j'étais surpris à koyoka l'un des cadres ya PPRD à la personne ya monsieur Ferdinand Kambere, il a renié tout ce que Shadari avait avancé comme raison. Mais Shadari a bandé koloba yango na bambunda na baradio. C'était pour vous dire que bato ba perda déjà pouvoir mais nostalgie à pouvoir les aga na bango na mituna ba. Quand Félix a tellement loba été je suis pleinement président de la bango ba bandé ko salaire. Tu au mona mo koshambo kaye a lobby vu la constitution et puis les prérogatives constitutionnelles me confient dans l'article 69 de la Constitution, je décide de mettre fin à l'accord à FCCK. Et là, il y a un galiba, et là, Mabunda Msali ici, et là, Tamba Mwambayoga na Galisusu. Bato, Bazalaka Mayele, Azaka Mayele était Félix Alega Bangona Mayele. UDPS viva. Tant que chef de l'État y est accédé à pouvoir, Tobenda Bango Pembeni était réellement ceux qui bozaba na mboka boya totonga Kongo na biso mais vu que batu oyo bazali tobenga batu ya FCC na benga ka FCC boye front des criminels au Congo. Très bien. Bayiba mboka na biso baboma mboka na biso do yokishi la lingeti ya lobi boye batu oyo na ko délivrer bango tina su alobi ko délivrer bango na moyibi yambo bayibi mbongo ya mboka Congo babaleli yango basi bayibi mbongo mboka Congo basombela ngo mapangu bayibi mbongo mboka Congo basomba ba vile libanda Congo ba vila libanda Congo mais boye ba ete toko kanga bino toko délivrer bino nyoso obetela jila lingeti maboko makasi IGF outi koyoka awa ete ba inokire salle moko ba pesa ngo kombo ya Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ba fetaki soki 32 ans d'existence na bango 33 si je ne me trouve pas mais banda kala wana toyeba ka importance na bango te mais quand il y a eu un enfant du pays de père de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo atandenge tozo pakola bato ya bakabila mafuta ote lwa ya changi batiango pembeni mais na ndenga mabete Bongo eza ya bi boye ba ete tikali penalty ya su kotiaki yango bongo botomona mutu na biso na weli chani atanga na kombo ya mutu ya lobika kamboka Kongo eza ya ba Congolais ko tikala se ya ba omoni kote mususu ba komo loba mais yo so za Congolais ko lobela ni d'ailleurs c'était une opportunité oyo ya prouver te na za Congolais UDPS viva UDPS viva Fatibe Kabila Kaya Badi dize Muzitu Bru Ambongo si na okote ligambo ya Maritema Madi Keita Jangande Nasi sana ligambo na zaki nango IGF Police ya Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Aouti we répondre à baye bazo crier toujours na ba cité au présidence de la République, il y a des passements budgétaires. UDPS viva. IGF ABC Bango Boye. Des passements budgétaires, les alliés de tournement. Ah oui? Elle dit, bon, prouvez ngaï. Moi, je suis là, ceux qui des passements budgétaires, les alliés de tournement. IGF ABC Bango. J'ai la linguette. Et puis, à l'obito, mettre la première ministre, la Bissau Malogonde Maboko. Moutalobi, il a été. Il y a mon la linguette. Bayoki, à l'obito. En espace dans un mois, pour le mois, le seul mois de septembre, aussi là, les autres alliés, les premiers ministres, na Bawario Runaye, Basali, recette, il y a 700 millions de dollars. On met la Mogonjamo, Maboko. Les lois, les Congolais, les Banga, Mbongo, Moka, IDPS, viva. Papa qui basa Maliba, il n'était pas l'un des fondateurs. Il n'était pas l'un, il y a. Mais bateau tobenga les 13 parlementaires ya IDPS il faut topé ça la information bato bazota la biso libanda mboka ils ont fait ça information de façon que tango okende nango muto azolanda biso yoki ya azalaki ne muto a créé IDPS kiba Fatibe UDPS viva et puis kiba Samaliba fils ou azana gouvernement ya Bawario les raisons qui l'ont forcé à ne pas se présenter le long au parlement c'est dit
il y a conseil des ministres et ça la vendredi yango nde asengi ete lokola conseil des ministres ezali moyen aya na parlement ezali yango na koya lendi IDPS viva toleki wana nazokota likambo ya Chantiningo mpona IGF nazalika na cadre ya IGF kobenga babengi Chantiningo bila eza te ke bakende koexplike ye IGF asi asali musala na yenyo UDPS viva nalobi bien IGF asi asisi musala nyonso abengi Chantiningo bila abengi ministre ya finance ya gouvernement provincial abengi na troisième personnalité o ya gouvernement provincial yango bila po a remettre à bango rapport ya ndenge ba gérer mbongo ya IDPS viva siko bisika Chantiningo ngobila bamba UDPS viva nalobi bien Chantiningo ngobila mba Fatibe ya bulaki ete toyokotika ye Zokande Tshisekedi le père abunda 32 ans contre les antivaleurs. Je l'avais dit ici la fois passée que Tshisekedi se battait contre les antivaleurs. Il y a des tournements de deniers publics. Et c'est que le respecter mbongo ya mboka, mais vous ne pouvez pas vous livrer plutôt na koyiba mbongo mboka oye na minute onenge na zoka nikambo ya IGF yo zo yiba mbongo mboka biso to betela ko maboko. Jamais. IDPS viva. Soki Tshisekedi le père azalaka pona mbongo ti azokufa lelo bwaza na pouvoir. Mais aboya biloko wana nyonso yango nde omoni lelo mwana ya ye Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo aya sola kisanzela ya papa na ba loboko omona atia boyo wana yo landa yango soki olandi yango te ndo ozoyoka ete makala ezozela bango ande tobetela mokonzi ya mboka maboko IDPS viva Congo ya Félix Tshisekedi n'est pas égal à Congo ya Kabila Kabila ya kakoteka mboka na bi il y a un capitaine ya PNC na niveau ya Kikwit à se permettre na violer mwana mukie soki mwana 12 ans juste après le coup na ye mwana wana kufi mais bakangi capitaine ba condamné 10 ans de prison ferme. Oui, Zali Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mais Banti Valère Tokotikala ko soutenir yango ata mukolo moko. Et puis na mayematali gérance ya mbongo mboka Congo, boye ba yete ndenge na uti koloba yango ndo omoni makambo ane komi kozongisa Congo sur le chiquet international. Yango ndo omoni ba FMI, yango ndo omoni ba BAD, yango ndo omoni ba Banque mondiale, bango nyonso tu ba yesima ya président o tozali na ye. Ba lobi boye bino na mboka na bino bozali na président ya malamu ti omoni représentant ya secrétaire d'état ya Nations Unies ya MONUSCO son représentant spécial za na Congo abengi bato basotelema l'état de siège ete bazali na milimu mabe ya solo lobi bango boza milimu mabe c'est du jamais vu mokonzi ya mboka boza na ye aza na société ekini ezonga na parti moko ya mboka na bino o bandeko na biso basaka ko boma bango ça fait 20 ans mais il y a certaines personnes abengi bien il y a des forces obscures milimu ma ezana mitu ya ba Martin fa ezana mitu ya ba Adolphe Muzi ezana mitu ya ba Kabila Kana mais to exorciser bango ande to betela mokonzi ya mboka maboko lobi na landaki interview ya Martin Fayulu IDPS viva oyebisaki bango boye IDPS viva tolobaki na bango IDPS au pouvoir opposition kozala na Congo yango tozomona yango na Congo nalandi Martin fa Keita jangi ke bazotune na RFI et pas ya une dame journaliste à RFI alobi pourquoi Martin Fayulu olingaka marche na obandaka ngo kana changu alobi c'est à changu réside mon cœur IDPS viva na yebiso soki oyoki interview wana na ba réponse azopesa po eskize ndenge na loloba na fingi mutu mais ba réponse na ezolakisa ete aza mutu ya libo Fatibe ote na changu nde bisika o wapi emotema na ngai evwandi siko tozotuna journaliste akei na ye kaba mituna journaliste atuni eboye yebisa ngai yo lokolo zoloba ete motema no eza na changu c'est que tu as été voté que c'est qui habite à changu ote tout le monde ba peuple congolais ba yebi ete nazali le président et éli
chers combattants et combattants, ils sont qui ont qui interview en lobby, au Rolobaye et tous en Moutoute. Mais de telles personnes ont qu'on prétendre comme Mogosambo au Congo. Pourquoi Kambabiso Tiwan? Vraiment. UDPS, viva. Quelqu'un qui n'a pas la mesure d'être un chef de l'État. Mais c'est ce qui a fait rater même le pouvoir à Martin Fayulu parce qu'il ne maîtrisait absolument rien. C'est ça. Tandis que tous en UDPS, tous en 37 ans d'élite. Tant que Tshisekedi, Félix disait qu'avec sa machine à voter, nous irons aux élections. Je l'avais dit l'autre fois ici que la machine à voter a été évoquée comme le Komoko ya épouvantail. C'est-à-dire dès que Ozo Mona Yango, Ozo Banga, à ce moment-là, Kabila Linga Kabeta Toro Lobby était opposition Babangi élection na Congo. UDPS viva. Et le Kola Tozana Moto ya Maël Belé, na Ebisaka Bato était Félix Tshisekedi, il y a une très grande différence entre Kabila na Fachibe. Quand Félix Sabotama na science était à politique, à quoi la peine na science était à politique. Différence ezalaka entre mona yekola ka meniserie na classe na bango na classe na wa yekola yango na ndawu na ba. Félix abanda tongo banda ko raboter libaya. UDPS viva. On a chité na zokota likambo etalise. Papa Mboso Kodia Poa azongiseli bango susu piège ande. To mettre Papa Mboso maboko. Papa Mboso Kodia Saï à ABC bango lobby, je vous accorde 72 heures pour vous trouver consensus. Mais na ucho landa bande na biso ya SCC. Lobby SCC bazo sepela. Je les ai suivis. Ils disent non, nous allons trouver consensus. Pour na bango consensus, on va retrouver les bango et ça va soit candidat ou ya bango batia et président ya c'est ça consensus, c'est pas la bango. Na ye kolanda Dodo Kamba, UDPS viva. Dodo Kamba lobby boye. Les deux confessions religieuses ba Holanda logique na bi. Mike Kamera kutanaki na bango lo. Alobi na bango boye. Na ye na kutana na bino les six confessions religieuses. Pour expliquer ngai malamu schéma ni nyango bolandaki pour na denika kadi mawe ba expliquer ye aye koloba ete je suis informé de plus comment a été désigné kadika c'est que ata 72 heures ba pesi bango ndenge na uchi koloba yango bandeko ba kotikala koyokana yango ndio omoni lelo na tongo donation choledo akomaka mokandati asanini akomi alobi ete samedi tokutana na plénière pour te trouver consensus concernant la désignation ya candidat président de la CENI. Koto Dodo Kamba zongi alobi biso tokolanda nzela na bango mibale toza déjà na candidat ici to désigné ande kombo na ye Denika kadima de tour oyo akopublie yango na Chilu Chilu bezala milangi national eza molongo na biso tokoboya yango ndenge nini. UDPS viva. Nenge président bitakura zoloba bomba bomba. Mukwa. Selembawe. Fachibe. Ngana bino tokuta na lo. Président msusu azawa na mata. Soutien de l'UDPS. Il y a les 15 minutes. Chocho, va sortir, change de l'eau. UDPS, viva! Viva! Matibe! Kotombolepe! Mwamba Ibe! Vous êtes un président, bienvenue, Maboko Makasi. Asali Moussala et Makasi. Alors, Bandeko MLC Batindera Kibilombo de lobby. Nous allons qui n'a pas lobby parce que nous allons qui n'a fait le 3e anniversaire na bango. Alors, Tokendaki, pour accompagner le secrétaire général Nabiso, Tolakisaki Bango Ketosa Mibali, nous bondons toujours. Alors, tant que Tokutani Nabango, secrétaire général Nabango, et l'autre c'est Félicinga, les un message na ya Pesaki Biso. Alors, Biboye, na minute Oyo, Oyo Koye la IDPS, c'est-à-dire Eli Biso. Oyo Kozwa Biso, c'est-à-dire Ezui IDPS. Biso na Bango, Toza et Lokomoko. Le problème na bango, il faut pas accompagner vision ya chef de l'État pour que non, chef de l'État a réussi na mandat na ye 2023 toujours Fati Béton. Alors, yamana ba lobby que non, ils sont na bango makambo mais na sengi na Jean-Pierre Bemba alongo la Serge Kabongo na chaîne na ye ya CCTV. Bomona ki pis mo bilo alongo la ki les deux journalistes soki Kamutu na oyo Jean-Pierre Kayembe na nini Kamutu balongoli na Congo Web
Jean-Pierre Kimutu na Congo Web, Jean-Pierre Kayembe na RTGA. Parce que bazalaki ba kamikaze. Serge Kabongo c'était kamikaze. Moussala Naye eza pour commenter ba fake news. Fake news, ce sont des informations montées à l'intention de détruire quelqu'un. Ce n'est pas que non, azope ça va fausse information et ça information il y a pour détruire Moutou. Alors tozo kende na information. Na koye le bino d'abord lecture il y a Makambouya Martin Fayoulou. Donc pour comprendre que non, c'est quelqu'un qui est aujourd'hui contre Mire. Azana eloko azana place pe ya kobimelate. Tozo kende nanu na ba pasteur oyo bakutanaki na Fati Béton. Parce que toyebisaka bango ke pouvoir ya Fati Béton et outi na mokili awa te. Eza na Nzambe et puis na ba combattant ya UDPS et puis le peuple congolais dans son entièreté pour que les trois pasteurs oyo basali plus de 1000 km na États-Unis pour bakutana na Fati. Tango bakutani na ye les trois pasteurs américains venus du sud à peu près 3 km. Les Anaki pasteurs Jesse Jobton na pasteur Oyaza révérend Oyo a accompagné qui Martin Luther King bakutana ki na ye lisusu bango nyonso na prière na bango qu'est-ce qu'ils ont dit na Fati Béton balobi boye voici que le premier pasteur Jason et les deux autres pasteurs viennent de prononcer à l'égard du président Félix Antoine Tshisekedi, chef de l'État. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Je proclame ceci. Dans le livre de Luc 10, 19, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur tous les serpents et les scorpions et sur toutes les puissances de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Tokai na interview à Martin Fayoulou, na journaliste Nathalie Amar, ya RFI. Na dialogue na bango, conversation na bango, Nathalie demande à Martin Fayoulou. Martin Fayoulou. La question, il y a Nathalie. Madame Nathalie, d'abord, bonjour Martin Fayoulou. Qu'est-ce qui a fait que tu puisses abandonner la marche pour le meeting? À quoi est dit ce changement brusque? N'est-ce pas? C'est une défaite. Cette défaite est due par manque de mobilisation sur le terrain. Voyons la réponse, il y a Martin Fayoulou. Madame Nathalie, je suis le seul président élu dans ce pays. Je suis le seul que le peuple écoute et respecte mieux. Madame Azongi s'est liée. Mais Kinshasa a 24 communes. Pourquoi accrochez-vous seulement sur la Tchangou au moment où certains endroits de Kinshasa ont des espaces à vous, où vous pouvez, ont des espaces où vous pouvez tenir des manifestations. Pourquoi seulement à Tchangou? Votre dernier message était l'appel La question de maman Nathalie, journaliste à RFI.
Mais Kinshasa a 24 communes. Pourquoi accrochez-vous seulement sur la Tchango au moment où certains endroits de Kinshasa ont des espaces où vous pouvez tenir vos manifestations? Pourquoi seulement la Tchango? Votre dernier message était l'appel à la mobilisation générale sur toute l'étendue de la République. Mais nous avions remarqué que seule la Tchango était au rendez-vous. Même pas une mouche. Même pas une mouche sur le riz de Bandundu dans votre fief. Martin Fayoulou a fait cette réponse. C'est parce que mon cœur réside à la Tchango. Le peuple a fait peur de la barbarie de la police de Tshisekedi. Nathalie Amar, question. Pourquoi avoir qualifié la police de Bololé? Réponse à Martin Fayoulou. Bololé est une expression quinoise. Martin Fayoulou. Moi je n'ai jamais dit ça. On doit juste s'assurer que nos troupes sont à leur poste. Nathalie a tourné question. Certaines langues au pouvoir disent que sans Tchango, vous êtes une sourire naine. Que dites-vous de ça? Et pourquoi n'envisagez-vous pas d'autres actions? Par exemple, le ville morte, comme à l'époque de Tien Tshisekedi, pour voir si la population est à votre écoute. Avez-vous peur du non-respect de votre mot d'ordre par la population congolaise? Martin Fayoulou a répondu, voyez. Pas du tout. Il faut leur dire que je suis le président élu. Et que personne ne peut me dicter quoi que ce soit, et moins les actions que moi je dois faire sur le terrain. Félix Tshisekedi, leur chef, n'a jamais gagné les élections. C'est moi qui ai été élu président en 2018 avec plus de 65%. C'est-à-dire, M. Tshisekedi est en train de jouir à ma place. C'est-à-dire, M. Tshisekedi est en train de jouir à ma place. Et il est en train d'abuser de mon pouvoir. Nathalie Amar. Mais avec cette plus haute diplomatie que mène le président Félix Tshisekedi, vous ne sentez pas qu'il y a un vide au sein de l'opposition sur le terrain? Et surtout, qu'il y a plusieurs leaders de toutes les provinces du pays dans ses proches. Au moment où vous êtes à deux, vous et Adolphe Mouzitou, tout est une seule province. Moïse Katumbi, qui était votre allié de taille, est aussi avec Tshisekedi. Martin Fayoulou a fait ses réponses. Non, nous avons plusieurs personnes avec nous. Lisanga Bonganga. Fatibé, le président le plus géant, le plus costaud, le plus beau du monde, Martin Fayoulou a conclu Goye. J'invite le peuple congolais à se tenir prêt pour barrer la route à la dictature de Félix Tshisekedi. Il y a une réunion, je vais chuter par là, les autres nous allons continuer demain. Dans la réunion, na Kingakati,
entre Mandefu na Batunaye. Kabila il faut appeler ça Félix Tshisekedi merci à Makasi. Parce que ni tete Félix Tshisekedi boyebi ke Lumumba ba Belge ba bomaye ba kenda na lino. Mais Kabila Union européenne alinga ka kende na Mandefu na ye. Batu ya Kabila tant bakotaki na réunion na bango. Après le remarque et les temps fermes sur lequel Kabila entretenir na bango avec le membre du FCC, certaines langues commencent à se délier. Qu'avons-nous pas fait pour lui, cet esclave et non cadre du PPRD? Nous lui avons appris à parler et à écrire le français. Nous lui avons montré comment s'habiller. Nous lui avons montré comment cacher l'argent dans le paradis fiscal. Nous lui avons appris à se tenir en public. Nous lui avons donné un prénom, un nom et un poste-nom congolais. Nous avions risqué nos vies en voulant persuader le monde entier qu'il était congolais. Nous avions renié le vrai enfant de Laurent Désiré Kabila. Nous lui avons accordé plusieurs faux pénaltys contre Jean-Pierre Bemba en 2006 et contre Etienne Tshisekedi en 2011. Qui avait donné l'ordre de tuer Shibeya, Frank Keng, Armand Tungulu et Tessera. Aujourd'hui, il nous remercie à monnaie des singes et promet de nous livrer à Chilombo. Avec pour motif, nous ne lui avons pas aidé à faire mieux ce que Chilombo réalise dans peu de temps. Il oublie que Chilombo est le fils d'un opposant historique au Congo. Il est beaucoup aimé par le peuple congolais et il est aussi très intelligent. C'est inutile de faire une comparaison avec lui. Que voulait-il qu'on fasse de plus pour lui pendant que tous les Congolais savent qu'il n'était pas, qu'il était un étranger? J'ai dit et puis je vous remercie. Merci. Ambassadeur, voyez vos sons, file les bandits. Ambassadeur, va sentir. Ok. IDPS viva! Yoka. IDPS viva! Ah, Fatime! Qui vivrait? Mamba wa tamu wa mama Alexa? Ayogini? Ramazani Shah? Ayogini? Willy Bakonga wi? Ayogini? Mabunda ya Janine ya ma? Ayogini? Ah, Fatime! Lequel Fatime? Qui vivrait? Kwanga tikele bateke politique tikele banani biso to amakolo masolo omoni na lobaki awa bien puisque ça fait 2 jours na lekaki awa te tozali kaka na système ya kora mikora ko tozalaki na masolo mais c'était prévu bande ko na biso ba professeur ba marche na wana te balobaki marche baba na wapi baba na nini yo kama diki alobite to banda bayebisi to banda marche na poma tete poma tamale malembe ti wapi
bapeti wana balobi te ndenge tofingaka bacombattant bon vie yokende yo moko balobi yango okoyoka déclaration fayolo andile marche okoyoka omoni place oyo yo mona kolekaka bome sala marche oya kolekao olekao tokangi oyo eza centre ya ville tokangi aéroport nakomata nakokita meme ozokende boye soki bozoyebele bakotuni bokende wapi soki bokende koya bashefu de l'état bone wana bolema mais soki bozoleka na marche ya contre chef de l'état mwana na mwana be bakei akomi vote non on a rapporté les marches puisque insécurité pour l'insécurité insécurité ndeni la police a évité tozali tokokengele bino tina ndenge bokosidisa marche Martin Fayulu kwa marche semblema sala marche kwa marche ya Madidi sala marche Madidi akomiwa balingaki bana ya kiprogre basimbaki babari de fer babomangai Lokuta. ozoyoka te nyonso azoluka toujours kosabote toujours vision ya IDPS po balobaka te na IDPS bato babomaka bato bazali o basala boye estce na IDPS tobomaka bato bango nde babomaka biso depuis tobandali bane babomaka biso asali déclaration epa type wana soki kivwata bazobenga nani devos kito alobi non tolinga toya pamba te puisque tobangi marche IDPS azali prêt ya koboma Martin Fayulu ozomata boye nzela yango po basalaki kabani plan toza na information nyonso donc ndenge bayokaka tozozwa libela balobi te bazoboma nde biso toanile marche après marche balobi o le 9 meeting eza na Sainte-Thérèse mais soki balingi marche balingi meeting lokola Madidi azali eli ya Lukungu Thérèse na Velodrome il faut ça le moment na meeting kuna eza bango te donc ye Madidi bavotai na Lukungu comme nani aza nani député nani mais azoloba comme chef de l'état voilà plan ya Congo clé ya RDC zamba pesa yango nani aide basi viva betana na maboko mpona retour ya chef de l'état Fatime qui vivra faire tala papa nani ayaki lobi na bapokwa depuis Rachel qui a biso toza chombo Très bien. et yozo lal toza chombo ça yaki lobi asa déjà et rambo zo beta wana mbula wana za ba evre na puisque eza mukolo ya bénédiction et nettoyer makolo ya Madidi. C'est ça. Les hommes ont dit, on se colle terrain, Madidi a l'ongo allumé. Voilà. Voilà. Politique au besoin mona. Madidi a son cocaté. Les noms, vous bandez qu'on conteste, vous y a qu'un zamba lingo confondre, bateau bazolinga,
tribu moko izo pouvoir te. Vraiment. Aïe basi viva. Viva. Kuna papa waro. Anome ya José. Très bien. Ya José Mulang. Ya Mulang wetu. Comme mutazo kamba théologie. Très bien. Ya catholique moi de mobile. Très bien. Bon bete mama ko. Ya José wetu. Azali chef ya mbongo. Très bien. Chef ya Chol. Dans la théologie catholique. Très bien. Moi de mobile. Très bien. Très bien. Ya José, mulanga wetu. Ya ngalula. Ngalula chanda wetu. Ngalula José. Depuis des années, yoka omone loko samba pesa don na mutu moko. Samba cause la pesi eloko moko. Il est juste bande contester. Oh, yoso boya kadima. Kadima oya nani ya seni no? Mais kadima ya munene ewan. Très bien. Très bien. Ah, il est pas viva. Viva. Papa lo vivo e. Lo koli yoso tu kamana na ngai. Sele na zone melo ya ngalo. Ngalo na José. Ya José yaka. Yoso comme chef ya batunion. Très bien. Ya religion mobimba ya monde. Très bien. Clé ya religion. Eza na maboko ya nani? Ya ngalo. Ngalo la chandan. Chandan da wetu. Ya José. Hein? Oyoki, wana ezali pas. Est-ce que oyi pas nous contester? Martin Fayulu doit se le contester. Que nous tester, le koli olinga ko contester. Que nous contester te ole batengalo la te, boche na ngai madidi. Okolapa. Donc papa uti ko corriger makambo ya tribalisme. Très bien. Très bien. Papa uti ko corriger pona ko yeba déjà que ye tala. Wana za promesse ayebisa ki facha lebite zela na zocha bango permettre c'est. Très bien. Et puis boyo eloko papa sani. Mutu ya kuki ko sala kolongola among ezali ngalo la José. Très bien. Très bien. Ensemble. Ensemble. Très bien. Ah, il est pas vivant. Viva. Donc, chef ya théologie catholique dans le monde. Théologie catholique dans le monde. Et Kambamina, José Ngaloul. Très bien. Ngaloul Chandan. Ya Ngaloul Weto. Petit série à Félix Sekechilo. Très bien. Très bien. Ya Ngaloul. Petit série à Félix Sekechilo. Okodae. eloko ezosala bato oyo ene moko mabe me mbosoko oyo aza mobali ngwashi na mono betela mbosoko oyo maboko omoni biloko esalami oyo ezali basi ya kolakisa deja ke dans le signe ya victoire yango oyo c'est ça. Comment bino boza bozo contester Kadima? Mais na minute oyo ndeko Kadima azana chef ya théologie. Donc monde mobim. Très bien. Siko ambongo bakote ya balebite mate ya catholique eza ya kokota politique te. Lokolo lingi ko yoka te wolo. Très bien. Na mate ya catholique ezali boboto bo. Ondeko ese. Soki ezate ozali excommunié. Alime? Ozangi na moyen kolia communion. Très bien. Apekisio ndengo linga komela na maya soka wana. Okomela isuti.
Pourquoi? Ya suka wana mera. Bako pekso yango. Ya José. Wana basini du temps. Chef de l'État zongi succès diplomatique ya ndenge ya libo. Fachibe. Aye papa ye nani? Chef de l'État est. Donc, Yoka, Mosoko ya makambo ya 72 heures. Il est vivant. Viva! Alors, vite, Nayoki, déjà, n'a tiqué le minuta et belé. Mon bandit, on s'accana trop. Très bien. Oh, 72 heures, n'a pas ça. Et ça, il y a Liboso, Payani. Mbaramoko, Ambon, n'a pas pour protester, non. Lobby plénière est sali. Mais Yoka, Sikoi, la plénière, va pas le mini. Batounier na média. Ce qu'on a plénière, cela veut dire, candidat, il y a des gens qui ont lango, à limiter Tobandeli. Mais bah, il faut tout na président, il y a Nani à Dodonan. Kamba Kamuzuna. Kamba Kamuzuna. Kamba Weto. Kamba Zobo Mabango. À limiter. Tozo kenene tote ya baninga batikali mibale wana. Ba région de biso à la terre. So baboy à la terre. Donc lobby nengeza mukolo samedi 72 heures ba kontaka dimanche té. Donc lundi na mardi bazol benga bango ba ya ko répondre. So ba été mboso koja asini motema to sale nini? Très bien. Yango amai kamer. Washington, la voix de l'Amérique. Yoga. Madi la zone de la Lumini. Et ça n'a pas tout mon pays moko. Et ça qu'on soutenir déjà mon moko. Et ça déjà qu'on favorise mon moko. Abi m'a déjà président en 2023. Tokotang et bino bango. Ça qui va sortir le bon va sortir Mike Amer. Amer Wachibola. Malik Wachiboni mwana wa Muluba il est best vivant mais Mike Amer a commis à l'obino mais bozo me le bondeni on sale tout sale nini wuti mais wana zoto na mbongo nini bozo luka wuti il faut pas considérer biso pour ton expérience. Papa, expérience, c'est ah oui, ça, la majorité des eaux gagnées. Protestant, vous l'avez dit, bisous salakala. Comprenez, on va se regretter, puisque Balinga qui va sur la tête à Seni, pour besoin. Donc, comme fidèle. Donc, on va se regretter comme fidèle. Donc, on va se faire par tous les moyens. Bakende, pour ça, nous avons une transition. Jamais. Il n'y a pas de transition. Jamais. Donc, quand on a ticket là, ticket politique, ticket là, banan. Musala, qui s'allume ça l'année. Nangonga Oyo, chef de l'État, Zani, qui travaillait. Musala, à sa poste, à peuple, à sortir, à Yorani. Mais Makamutozo Betran, c'était d'abord gouverneur de la ville province à Kinshasa. Gobilazo et Debisoté. C'est ça. Prêtre. Ngobila dégâts. Dégâts. Ngobila dégâts. Dégâts. Azo mérité. Incapable. Bosenga Salani. Allons. Asalani. Makamba zali kosala eza normalité. Donc chef de l'État ayaki asengi que Montunios puisque le lot conseil des ministres salam namoni état de droit en marche bakei ba découvrir lisusu na niveau na biso ministère ya agriculture. Batu moko basimi biloko mwaka toko bianza. Mwaka toko bianza secrétaire ya agriculture nani mosusu
bakuti bango balobi be D'accord. Très bien. na comptable Très bien. ote mbongo oyo bapesaki bino epa mondele 2 millions kele bosala wanini uti topesaki na eza wapi Très bien. ozela na nsima ezalaki awa D'accord. Pourquoi? Pourquoi? Elle est pas ouais. donc mosala ezosalama chef de l'état azali kosala mosala eloko nalingaki na épingle me nazobisa bandeko sauf imprévu bandeko ya mbujimai d'abord namoni déjà ministre ya Tony Maba aza déjà na mbujimai soki nzambe asongi biso même le lundi photo kita mbujimai Très bien. aide basi viva Viva! po bayoka nini desi lundi fona kita mbujimai photo kita esala bayoka nini voilà donc namoni makambo esalami na assemblée nationale pour na ministre ya oyo bazobenga nani notre excellence Kibasa bon ministre nani badepute bozala na droit na bino bozala na droit na bino ya kobenga moto mais bopesa ye temps à s'exprimer bainjire nde ezalaka te puisque ce qui s'est passé non nazoloba toza d'accord te na makambo ezosalama eza bongo te mais tozosenga soki bobengisi motu botikela ye a s'exprimer nde bokoya kotunaka te mbongo oyo yo bandeki kozwa na eloko songolo otyango wapi nde esika bainjire ezalaka mabe et puis tozali na institution oyo bazobenga assemblée nini assemblée nationale donc tozosenga lolenge ya toyeba yoka bien eloko ezosalama na biso ezali na biloko ya Vodacom biloko ya mike wana bakolinga teke makambo mingi e avancé c'est ça bazali na makambo mingi oyo bazolinga teke bayeba vérité mais biso tozokende malembe tozela toyoka ye lokola balobi azoya mercredi aya mercredi non lundi te mercredi abenge mercredi aya a exprimer ba détail mpona likambo ya haram toyeba nini peuple azali kobénéficie na haram eza bongo te non toza na posa toyeba eza bongo te soki tomoni ke eza na motuya te eza bongo te mais yebela ok tozokota dossier s'il vous plaît s'il vous plaît yoka lelo déjà toyoki déjà na UDPS tobangi déjà bacandidat bazobana déjà kotika oyo bakorepresente bagouverneur na baprovince nini na baprovince nini nyonso élection ekosalama nyonso donc bacandidat ezokende partout mais eloko nasenga élection wana tosalango na Kinshasa eza bongo te tosalango na Kinshasa tosala fe na Kinshasa puisque Kinshasa eza miroir ya nini mais comment tokomona Kinshasa soki mbula ebeti terrasse ezali baterretenir yango te mai ezotonda nazotuna babourgmestre bozosala nini nyonso wana eza kopo ya jantini nani nyonso wana azokombattre vision nani est ce que bondimi atikala asala nini
Bien à ma beaucoup mettre Balongwa, Alime. Zokande, depuis hier, les 23, ils ont eu les 30, c'est déjà qu'il y a un événement. C'était hier, hein? Le 40e. C'était le 30, hein? Charman a invité. Zelena Ola Sabino filmé. Charman contrôle. Jean-Pierre même. Même, on a notre beau-frère. Beau-frère IDPS. Puisque moi, je suis un membre IDPS. C'est ça. Les avons monté, hein? Notre grande sœur. Jean-Pierre même a beau-frère. Les avons monté, hein? Parce qu'il y a un anniversaire, elle a c'est Jacoti. Malamoko, Oyogi déjà, parce que sur la télé, ah, c'est il y a parti nin. Parti Meria, oui, qui est la partie politique na Congo, ça parti nin. Parti à pouvoir, les a parti nin. Ah, Fatime. Elle, bah, Yogi déjà, c'est Jacoti. J'appelle même à l'invité. C'est Jacoti. Moi, là, il y a une caméra. Kanga biso photo. Publié. Jean-Pierre même a dit micro à l'objet que je félicite le régime il a félicité Yunani. Pour les lots. Mbongo balakaki na mwaka bien c'est 2 millions 200 de dollars. Oh bah que je vais foutre na avion na bango utilisé na RVA. Depuis semaine passée, Jean-Pierre m'a dit minutes. Charma. Allez, mina si maman ya poikala. Allez, madame. Souka. Et les gens fait les. Elle m'a dit tout mais c'est Jean-Pierre même. Mais ni quand maman chante qu'on a répété, qu'on a zawa. OK. On a fait ce que tu as. Très bien. Pourquoi? Il n'a fallu d'abord, l'idéologie n'a rien à la contradiction. Zigzag. Il est best viva. Yoka. Dis-le. Pour battre le bas, on finit ce qu'il y a dans Saliboy. Chef de l'État a Yébisaka Martin Fayoul. S'il est au moins sincère, qu'il dise ce qu'on avait causé dans la chambre de Fatih, dans Genève. Si les lots, Martin Fayoul a promis à Fatih Boye. Alors le président a dit que bateau n'a pas bango ba ko que yo le cas. Mais ceux qui va choisir les gars n'a pas mouchi. N'a ko kana été, n'a ko désister devant vous. OK. À laquelle le Martin Fayoul, je donne confiance à toi. En tout cas, non mani Fatih Talia le ah kaka Martin to sori na yawa. Martin Baluki. Bandawa na Fatih tout na kalobi que Boye bisa Martin Fayoul s'il est sincère. Alors makambo oyo to solo na yena na chambre na Genève. Dire le Martin Fayoul aloba yango. Traître. Traître ali bosse zanan. Martin Fayoul. Kaita nani? Tango asalaki croyant que Facha akokweya. Facha le vite ah nane zana babiloko na ngai. Ba pecho balali to bazandeni. To laitoye. To yuki ba téléphone wuti président ou na minute yo. Oh Martin Fayoul c'est les candidats du changement Facha le vite. Na beta boro po tumbo la ba combattant basi kavant. Très bien. Très bien. Facha beti borwan. Tongo nango Moule bandaki 4 heures. Ceux qui va 3 heures. Titongo, maman tangue tigalaki. Batu bakomi oto to manda kwa Fatina lebite. Nakote, mwana lokapi ya bapine. Batu basala action na tongo awa. Tongo tongo. To beti mo to awa flamme. Et le fait la vie de Félix Seketchi Lombe-Tanda. Le peuple congolais demande de Félix Seketchi Dakaratu de retirer la signature allumée. Ben Jean-Marc Kabunda ya lebite. Jean-Marc Kabunda woto ta la tika sikoyo.
Malemanga l'éviter. Nous donnons Félix question de Facha l'éviter. Karati de Yam Siga, Zéro Molaba. 15 heures. Facha le dirigeant, dirigeant. Flash, flash, flash. Non. J'avais fait selon la démocratie. Mais, comme la base me décide, maintenant je m'incline. Nalongwe. Je retire ma... Les poids lourds de l'opposition viennent de quitter la mort. Non, 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 je suis abattu. Je suis tellement battu. Félix m'a trahi. Mais il y a Félix qui a trahi. Même débat France 24, comment les Congolais peuvent aller choisir quelqu'un qui est le poids mouche? Vraiment. Quel niveau? Or, Félix il était bien placé. Yango va tourner la mer main dans le week était. Martin Fayulu, c'est le tout petit candidat. C'est ça. Allô, Barro. Le tout petit candidat. Allô, Barro. Allô, Barro. Allô, Barro. Les tout petits candidats. Les souris nénés. Hein? Petit amour. Poids mouche. Donc même dans le but que Fayulu ne représente absolument Yango, les hommes m'a dit dans le bon, on a 62%. Toti Kelion, c'est là Yango, Salama. Babengi qui voit dans les médias, à Komiwa, on a été menacé par les membres de l'île de presse. Papa, tu as menacé, marche Salamaki. D'abord, Nicolas meeting. D'abord, Nazar Seboy, Jacintini Bobinayoki, malgré la promettre à lui que Mokolo ya l'ENF, Bakokanga Stade, il faut pas ça la misala. Il y a Sainte-Thérèse. Mais ça les hommes d'Agona. Yoga, on VD à zéro Kamabanga depuis les 4. Bon, il faut passer au stade. Bana ya chamba dans le stade. Au bas au stade. Bacha Mabanga pour pas planir zéro. Bazo clôturer. Mais ça là marche, meeting va au salam malasima. Ah, il est bien vivant. Makambezo qui est bien combattant. Moutako sayote que biso lelo il est presque défendre Kabatu Pamba. Ce que vous devez défendre, cela veut dire Moutouana Azam un changement. Ceux qui ont la vision chef de l'État de soutenir yo. Ceux qui ont la vision chef de l'État de permettre ces. Donc, Oyoki déjà banque centrale, Oezo Kamamana Yakabedi. À lobby, déjà, Namikolo Yakoti. 807 millions. Très bien. Bon, mais Salini. Bon, mais Salini. 807 millions. Yakoti déjà. Bon, Dollar américain. à lobby, bon, Oezo Côte en cascade. Batrunion, ce bon, Oezo Bimela. Basalini. Facha Salini. A bétonner Ande. Yango Yoki va cabinet se baléli. Parce que déclaration comment nous ne sommes pas sécurisés. Sauf Joseph Kabila est sécurisé. Babandi ko balé na monoko ya nini? Kabila le vite. Fachi traquer bango. Pourquoi Voilà. Kabila le progresser na kenengai mo. Bino batu bokosa kingai. Bino batu bandi ko le bati be bazingi yo. O basali boy. C'est là besoin mon. Wo boma batu ide pes binonde. Fachi traquer bango.
IGF landa mikolo oyo bato bakomi kobanga IGF lokola ane oyo IGF jine nani yoka toyokoyoka bamagistrat ya babengaka yango banani bano batalaka compte nini cour de compte balobi no mosala alenge tazosala il fallait biso tosala yango me bino bokenda wana kala nyonso wana bozalaki wo nano toprete serment te facha lebi togarde contact bokoprete serment mbala sika mbala nsima makambo ezawa tozosenga justice na biso faci asala mosala ezala réforme eza bongo te puisque badossier mingi soki leo tozomona makambo ezotelengana ezali justice na biso il faut masolo ebouge soki moto oyo basengi bakanga ye pourquoi bazoumela tous les magistrats oyo baumela kala bazomaka trubia basala nini ya liboso nazoloba na juridiction ya kalamu ya mibale eza ya ndile ya misato ezali ya nini kuna ya kinkole na matete mbutu eza mako donc il faut pas changer ba magistrat même bato nyonso bazolinga kolia mbongo ya miyibi bazala oza makambo ezokende bien mokonzi oyoki déjà makambo ya bato et puis nazopesa bino information à part cet avion oyo président asombi eza na baavion ezosalama 4 na Brésil batie yango faci nani batie yango komo nini balobi dans quelques minutes ezoya petele faci maboko kombata donc avion na Brésil toza déjà na 4 avions ya minene depuis le 29 toza na avion Congo Kinshasa Johannesburg ozofuta $570 ok Johannesburg eza wapi Afrique nini epoke na Afrique du Sud liboso ezalaki ba 2000 ba 1700 mpe poke niveau osala okomi kaka na $600 oza na Afrique du Sud tout ça effort ya faci nani lelo ministre déjà boyoki déjà bacréer banque moko ekotravaille na 2 ministères ministère ya agriculture ministère ya pêche et les bakotia mbongo déjà bientôt donc mbongo wana banque wana bazofungola yango semaine prochaine chef du gouvernement nde alobi donc soki bafongoli déjà compte wana balobi bato nyonso balingi kosala agriculture oyo balingi kosala kolona bato ba hectare bakende na ministère nini bakende kosenga nini mais olakisa bahectare na yo yoka faci eloko asali na Congo donc quelques années après Congo tokozala na bambongo na ndenge ya liboma yango nazosenga tous les Congolais s'adapter na système ya kofuta bampako kofutaka bataxe soki tozofuta bataxe mboka na biso mbongo ekozala ebe et puis mbongo tozofuta taxe yango nazosenga bien que makambo oyo ezosala débat mais système numérique ezalaka système nini soki ofuti mbongo ya taxe awa directement direction générale ofuti directement kombo na yesu na déjà balobi déjà na kati ya téléphone na message ye na balakisi déjà que ofuti déjà ozali en bonne et due forme na taxe ya DGI na taxe ya déjà général na taxe nyonso mais biloko wana namoni yango eza kaka omoni soki okei na banque centrale na biso awa soki okoti ozomata otelemi kaka boye ozomona ezaka na nini ozomona biloko wana nde biloko ezalaka nde biloko ekozala na partout
Soko okei lelo na université. Tozali na nini wifi. Wifi soki déjà makambo wana emati makasi bien ya vision chef de l'État. Wifi ekozala na baplace publique nyonso. Na bazando na baplace ya aéroport ya bisika nyonso. Na bastade. Soko otelemi déjà ozomona connexion polele. Biloko wana ndeza na poto. Soko okomi na poto totiaka unité te. Soko okomi na aéroport directement omoni yango moko eye. Bapeso bienvenue na peut-être na nini aéroport ya France ezali de nani Charles de Gaulle. Okomi bapeso bienvenue okomi na Charles de Gaulle bali fini mo bapeso na mot de passe fini pas directement connexion code. Mais biloko wana awa tozana retard ya makabila mandefu bazongisi biso musika mais facha zoya lelo ke tomata na tolongo na libulu oyo tozalaki bawo bazingisa Kongo eza banani donc batu wana tu tozolinga peuple congolais bisika tu bozali boyeba déjà que vision oyo chef de l'État zanango ezali vision ya mutu nyonso oyo azolinga changement totika système ya kodetourna kambongo totika système ya kozwa direction ya moyibi système wana nde ezobuma mboka na biso soki biso tu tokoti na vision tala chef de l'État epui nazobisa bato boyi chef de l'État benga famille na ye biologique ayebisa bango boyi comme lelo naza chef de l'État na boyi trafic de quoi Défiance. moto aya teke o Christian petit frère ya Fachi azimbongo opo asali boyi Fachi alobi soki oyoki na moto ayelo information wana kanga ye alime fallait président mais à l'époque à Kabila Zoé milliardaire nani Jeannette financière ya Vodacom ba même si fana mwana moke mwana moke azana ba villa na junior millionnaire biso tozana président aye na changement tolanda ba distraction te makambo ezali que social ezala permanent semaine prochaine balobi déjà biloko ya ba Thomson eyaka te sali nini Thomson oyo bazoteka yoka oleba teka ram peut-être na $10 na $20 bakoteka yango na 7000 francs congolais. Très bien. Eza problème ya intérêt te eza biloko na mbongo na biso donc oza na 500 francs 5 Thomson ya minene eza Thomson ya ndakala te donc mwana na Thomson na et puis Thomson nango kwa mwana Fachi nani donc voilà biloko déjà eyaki masangu banini balinga kolia bakodéploye yango na basite nyonso po bakende déjà bakongolais bazwaka déjà quelque chose moto azolebela yango aza te boyoki voyage ya chef de l'État déjà baretombé makambo ezokende bien tozala unis soudés comme un seul homme puisque tofaire échec na bato balingaki bateka mboka na bapaya mais Fachi aza ya nzambe botombola baboto tina faya moto oyo akanda na nzambe